voulez avoir les informations socio-culturelles. Eh, bana Kinshasa, bana monde entier. Et vous massivement. C'est Piron Nomasi, tonton Loulou et Jim Murphy du Congo, l'homme à plusieurs faces. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Sali, sali, sali. Bilongi et Belé. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement à Stone TV. Hein? Stone TV. Stone TV. Stone TV. Cela veut dire tous s'abonner. Bana poto surtout. Nous sommes 5% dans ma caméra, sur la place pour s'abonner. Abonnez-vous à Stone TV. Je dis bien Stone TV. Vous avez le TikTok. Regarde la télé-réalité. Théâtre, il y a Q. Le théâtre, il y a Q, ma casse. L'émission Yakafu. Oyeko qui peut s'éteindre ça yo na famille nous Hello la famille, si vous voulez avoir les informations socio-culturelles, restez ici chez Stone TV. Stone TV, les meilleurs de meilleurs. Bonsoir. Bonsoir. Mes condoléances déjà. Merci. Au moment là, il y a Gabi Tumba au père de Yaya Naï. En tout cas, ça qui biso tout passe, on te le dit non. Toya. tokozanga me ya bato ebele me ya tumba te oyo ozalaka déjà bien ozalaka social na bato nyonso to en tout cas mes condoléances mpena ya Gabi. Merci. Ya Gabi tomoni okufeli awa nayebi te programme awa na libota botie na ndeni programme eza kaka ebembe obima mercredi. Oui. Mardi eza na veille mortuelle ka awa kaka tellement que basali balingi sosi te basoda bakoma okota kosala bato badesordre kobotola babiloko. Donc moi tout ça autre mais ate mardi to chaka veille na biso mortuelle awa nzamba sunga biso mbuli beta te. Mercredi na mort ya mama yemo nde tokobimisa corps na mort ya mama yemo. Amoka mama yemo lomba mona kitambo mbala moko ya Gabi etaki ya Gabi nayebi te etaki ba collègue na yo bandeko na yo ya mosala oyo osalaka programme bayebi déjà bango nyonso tu po ebele tozobenga bango ezaki oyo toyebaki te toyebi te boye na boye nayebi te bacommuniqué déjà elekaki na bagroupe bozalaka nango. Bon presque bato ebele bayebi presque bato ebele bayebi moi bato ebele bayebi parce que bamessage eleki na bagroupe message eleki na baassociation tozalaka nango na bagroupe ya bamariage tout bamessage déjà eseleki ya Gabi toyebi yo olandaka bato mpe bato so bayebi te olobela yango mingi par rapport ke olobela yango mpona bolingo omonaka boye tozalaka déjà famille nayebi te comportement bacomédien basalaka nango nde bamonanaka te na bamatanga nayebi te na oyo ya Gabi tumba oyo tozalaka oyo biso tu tomoni ke ya Gabi alandaka na bacotisation kutu ya matanga toyebi ke ya Gabi nde tosimbaka yango ozolanda mpena mutu boye ozobotola kuna mutu mbongo na poche na ye mpona cotisation ya matanga nayebi te na ngambu na yo cotisation nani azozwa. Bon na ngambu na nga namoni Mimi Kabongo azozwa na Bomoko. Oui. Namoni Bakata azozwa na Afar. Donc c'est ça quoi. Na ba groupe mosusu qu'on a côté na vraiment des temps ezozwa vraiment te on olanda ba voice ba lecture. Mais bando kufeli ba collègue no bazoya ba président na bino pe bazomona naka bazoya chaque jour bazoya awa bazoya otala kala ngai bazoya kana bango baosala te nde basala comportement mosusu mc pa ya Gabi bazobanga tumbe kolanda bango bazoya na bango bazoya la namoni yo po ye ya Fifi Marie-Jeanne Bololé Mishombita Grâce vraiment na sepe lobi tozalaki na babijou la reine awa bamao tozalaki mo ebele awa baebakata tozalaki mo ebele donc ezaka makambo ezwaka mutu ezwaka chakute ezwaka mutu donc nga nasaka bakina na pa bato kosala badésordre désordre landa pesa boye tomonaki na matanga babroli ndenge odengageaki bato pesa mais kweli penga moko donc voilà. Ok, merci beaucoup Gabi salinga bien tant olobi da ba collègue no bazoyaka et salinga bien po toyebi ke bango mingi na makamba ya kate bango mingi na makamba kimaka bazwaka ta na bango ba tournage tozozelaka mokolo yango ya mercredi na mokolo mardi tokotala po eza mokolo oyo ke makambo nde ezosila makambo bozokunda mowei nde place tokomona na toyeba banani malamu banani ya mabe po biso bajournaliste tolobaka na biso kaka
totalaka biso tolobaka so moto aza mabe tozongisaka moto na nzela toza mabe soki oza malamu totiaka ke moto oza malamu akoya gabi olobi baoya na bango eza problème moko te tozozela bango mercredi nde tokoyeba ke oyo nani oyo nani oyo nani. En tout cas merci beaucoup Penda ya Gabi esalinga bien Penda. Merci vraiment. Merci beaucoup. Irenze, bonsoir, bonsoir. Bonne Fifi. Bonsoir Rémi Kovo, bonsoir. Ouais, ça va. Ya Fifi, bonne santé. Ça va par la grâce de Dieu, Rémi Kovo. Finezali. Ok. Ya Fifi, ton monyo a na butu na mama Lili boye. Na matanga ya Gabi, obiso tout oyebi ya na biso solaka bien tumba. Ah ya lo bakane ni ba vérité on ba tu ba yinela kai. Ton monyo Fifi za wana na ebité relation ya Gabi za ndeni na. Komono pena kuvana mama Lili boye. Mais na minute baninga msubana baba na ya Fifi pena vandi na ye. Bon, il y a les bossos. Bon, tu évites baninga baba, ils appellent information, de fois ba msouper ba zone information. Tu boto na ngana eba kina parce que tu na Gabi na tournage. Informar nga ko na eba iti. Là juste na tournage j'avais informé malgré ma mokomela qui a prouvé et puis na mona on a statut déjà place adresse ça. Et relation avec Gabi ça. Mais tout le monde qui na groupe nyo surtout bato bazolo belango na ba groupe na biso tout kanango. Bon, de fois comme ça ba là va s'organiser. Mais ça juste que na mona on a statut. Il y a Gabi qui va programme, il n'est pas na moni maman na bien non ça appelle le côté. Muso pe ko kuta ça maman na minute mais biso pe to za to mais na ba tout information qui ba vanda déjà. Et moni ya Gabi ça ya moko na témoignage bien pour na bango ya Gabi ya Nicole ba ya tout surtout ya vraiment le côté à monde tu vois ça facilité ba accepter ba ya ma vie d'expérience ma tout succès ba ni ma biso na facilité après ça na chance vraiment que donc à côté na ba on biso le ba biso bazaka très bien na mutu to eza moi pas somo na ya Gabi na problème pour ya za mutu ma loba ni ba vérité kana ma loba tumba ya loba na ye attend un problème to ni mo na taquiner après je ne pense pas kangela batu à la nappe batu na makambu donc toi mon mambo ya il fallait ka kokoma pona batu sur le biso to sai photo comme ça message qui matanga de Jézali je certainement tout musu ba ya na ba mais tant que ya Gabi aza mutu moko ya munene parmi ba comédien parmi ba actrice na biso to bito tanga ya Gabi aza na kati etake bino mo ba comédien na ebité réunion na bino boganzelo nini etake collègue na bino kufeli ya on a vu que ba organisation ça yo mo ba organisation ezali bato basala na ba groupe WhatsApp peut-être moi né ya la ra ko bungisa wana eza collectif comme si tu à titre individuel je sais que collectivement ba mambo ebungisa mais à titre individuel ça kinga na étant membre de l'organisation monté na étant artiste et puis leki ya Gabi moi dans leki na ye collègue leki nga na individuellement na moni programme na WhatsApp je me suis dit na ya mais collectivement na yebi ko pena ba obungisa bungisa mais na yebi mambo ça les manam ya ndemo ba tumsupe to mona ba ya watu ya ba ya mari bazawa aina ndenge na yemo aina cadre d'organisation monté donc to ya boyi to sila na ntiki il faut organisation ite no batu ba kutana donc to ya non par rapport à bolingo to porta mutu et puis place bien au monde les amatanga moni yo mo mikolo ba taxi biso to lingi ba fête donc toi place amatanga eza ya bisika to la sami bilongo biso plus et que programme déjà bimi boyebi déjà ouais programme na mona tout à l'heure quand na statut programme eza pour mercredi lever du corps eza mercredi ya on a le comme eza mercredi to profiter na moi ba jour na ko ya lelo peut-être lobi ko kutanga na empêchement na été na mona ni so après lobi wana 10 jours ba okuna ya to ya wa assister okay, merci beaucoup to sepeni makasi ya Fifi Firenze to moni pe Marie-Jeanne azana na bolole to retourner pe ba question to moni ba ndimo keke ba ndeko so ba comédien bazawa to mekana pe ko sola na bango to yeba Marie-Jeanne bonsoir. Bonsoir Rémi. Boni Marie-Jeanne bolole. Bien au rythme matanga. Na rythme matanga. Marie-Jeanne to mekana ko sola moi muki to moni ba Marie-Jeanne ba ti ba trailing ba ye na été relation na Gabi za ndeni. Poto ka ba solo ba ya Gabi tumba bona mais to moni Marie-Jeanne pe la bomi journée na ya bomi temps na ya van sande ko na ya collègue na ya musala. Au Bible le bateau ya namba o bazonela donc pour la ya d'abord na matanga pour le grand sort en tout cas na ko kai maté senga qui vraiment il faut na ya parce que au monde a bisoka ba fait tout ça pena ye la penza ni matanga yi pasista kinga donc il passe l'année maman sociale à l'année na mutu so bien
po ezala bato mosusu bayebaka Gabriel mpe azalaka te. Gabriel aza wana aza mpenza un frère mongala lokolanga alobaka nakanga mikanda ya motema te epuis alandaka mpe bato yango moni abaki bon jamais nakozangisa il faut nazala matanga taka moninga kufeli grande sœur kaka ndenge ya fifi alobi tobengani kutu na chef Mishombika aza tomenanga tobengani kutu Marie-Jeanne deninga bino fo tokita matanga ya lingo abia donc d'accord Marie-Jeanne tokita kaka yango moi tokumbani mpe toye po tolela na ye bongo mpo wana grande sœur na biso eza mpasi ezaka te na bafete biso na ke ezongi na matanga mpe fo tozala mpo moninga akufeli mpo eza bamosusu bazela baoka jour enterrement ayebi ke jour enterrement eza jour anteke na nteke nde jour aoya biso kame tolinga mpo nde moma ya pasi tolanda ye famille mpe bayebaki no aza mpe na famille mosusu yamoni toza na ye loko Marie-Jeanne etaki mwasi nayebi te nayokaka mpe bozala na mwa organisation na bino mo bosangana ya basi nayebi te kosaida baprogramme na bino bon afare ezali bon moko mpe ezali me nga na ye nanu na ndenge na nga moko non toyebi koye na ndenge na yo totie par rapport a baprogramme wana bozala onde na batelefone etake bino moko deja kuna nayebi ke programme deja ezosalama par rapport a matanga oui baprogramme ezosalama po toyoki ke ezobima mercredi oui bien sûr nayebi te soki moto alobaki ayebi yango te mpo na bagroupe nyonso toza nango ezolobama nasi ezalaka groupe toza nango ya mariage ya makalungu ezolobana elobama oyo toza na mariage ya DiCaprio ezolobama na bomoko na fa partout en tout cas ezolobama moto alobaki no po bato mingi bamesana bakosexcuse Gabriel limbisanga nayebaki te bango bazalaka bongo baoya te nsima nango komi limbisanga ndeko na nga obiki nayebaki te obiki bamessage ya bomoko namonaki te obiki bamessage ya far namonaki te donc nga na ye naye koteke mpona bomoko mpona fa na ye nde mpo naza artiste epuis Gabriel Bolembo aza ndeko donc tokóma famille biso nyonso eza lokola yo Rémi ya Fifi donc voilà yango moni nalandi Marie-Jeanne tomeka na osola mwa moke eza nango kisongisongi te tojour yango baprogramme yango batournage botie kaka po bino bozalaka ata moto akufeli boye omonaki bolasiki mota ya mabe po bomilingana na bino na mbebo limbisanga mpo nalobi boye ojour yango tomata tokita boutiaka baprogramme ya batournage mais boyebiki moninga akufeli normalement olobi bien ezele omoni likambo oyo yokuti olobi yango avanga kuna baye nde nayebi te fona luka occasion ya kozwa na président Masumu na président bango mpe bakipa na bango te président Masumu osana elo te basali réunion moko babengi na biso baartiste ke ntango mosusu moninga moko so akufeli papa na ye mama na ye mwana na ye ndeko na ye propre nde Gabriel akufeli boye jour enterrement tokenda batournage te esala bien mais c'est papa Masumu eloko wana biso toyebi ke eloko wana da baloba yango mbala ebele papa Masumu azalaka so moto akufi apres elobi na moi abengi réunion mais so moto amaladi bobenganaka te défaut bapesaka bino mingi wana mpe ande eza défaut baa nango pardon mpo balingaka omona elobaki mabe balobaka so mokonzi asali mabe bino nde fo bolobela ye po changer c'est un défaut oyo basalaka mpona minute oyo nandimi te papa Masumu aya matango aoya te yo moko milobeli nandimi te baprésident mosusu pour ne pas citer le nom je ne cite pas Masumu parce que ata président na biso mais nandimi te mosusu mpe baprésident mosusu nandimi te ke bakoya mpe ozomona bango bazela ntango matanga moko boye nde bayebi ke kuna esika enveloppe chocolat kobima mpo bakotakota na biro bazala nde na bango bakota moko ayebani ntango fe grande terre boye mpo bamona mpe non baprésident wana balider wana ya solo wana mpe baye matanga mpo esala mpe bien mais kobongisa nano place oyo ezalaka jour enterrement tosalaka tokendaka batournage na milongo te natie biso nyonso omona fleur banga akufelaki papa na mama mais jour yango wana bautourne ozomona totourne ntango osengi nzela tournage yango boosisa reta oyeboye baninga basi bakede ya cimetière oya boye okutika aire anteke baninga bozala na ba wana nde okumbani kuna mwa bofo eke ezongi donc ezala vraiment pasi mais soki ebandi mpenza na hiérarchie kozala bien ke non ndenge moninga akufeli boye botambusi bamessage non
tournage à mercredi to reporter ngo et ça un jour seulement pour na moninga un jour to meki na ko arrêter programme mo boye Léo moni edit to assister pe moninga na matangi ko sala bien mais biso vraiment nga za mbongo tena kina tournage okende bozo ma boye retard donc ça ka passe au moins ba jour pour mon anité jour peu enterrement pe au moins anité tam so yeka retard donc ça va bien. Ça va bien. Merci beaucoup Marie-Jeanne en tout cas et ça nga bien ko yoka yope. Totali pe koto président za na tumeka pe ko soye na to so la mwa mukie. Comme ngai. Na utika kude ba masumu deja. Bayanga kude. Bonsoir Rémi. Boni président. Président tomoni yo lelo awa na matanga ya Gabi tumba otobenga Gabriel Bolembo. Bazaka bien na mutu nyonso surtout eloko tolingaki ka te mpona bavérité na ye ata ko père de yaya tomoni mpe président ye wana na butu ebele baza na bandako na bango par rapport à climat mais tomoni président mpena ye alakisi bolingo nayebi te relation na Gabi ezaka na ndenge. Bon, relation eza ya ndeko mobali na ndeko mwasi et puis na art théâtre pe esangisi biso voilà esika mwa mawe eza fo ya kaka surtout oyo ya yo fo osalaka effort ata baprogramme na yo na fo ya opartage na ye mwa mawa. Ok, président take baprésident take bana mibali nayebi te programme na bino eza na ndenge nini po kotala ya Gabi aza nouveau te mais aza mpena ntango toyo baancien mpena parmi bato tozotanga baancien aza na kati nayebi te take ya Gabi akozala deya na kati mpo tomoni akasepelisaka bato nayebi te programme nini bosali po mingi ezalaka ke mercredi ngo nde ekor ezoki boza na batournage oyo akoya retard oyo ake boye nayebi te programme bosali na ndeni. Bon, Rémi, programme matanga ezalaka mutu na mutu asala programme na ye. Programme matanga eza valeur opesaka mutu. Je crois que matanga toyebaki te ke non akufela. Ok. Programme comme tel pour le bagage programme ezate parce que mutu moko te yebaki ke non famille Bolembo ba akufela. Bakufeli tozwi yango nde yo pozwi na moto azali na programme na ye na considération topesaka ye na ndenge azalaka na biso na retenaka eloko moko ye alobaka eza mbila etelaka partout le alobaka yango ayebi te ke ye mpe akufela ayebi kaka non ndenge ayebisaka biso te eza mbila etelaka partout moninga aza na matanga tomona mpe na matanga na bino bacomédie ya Gabi soki atelemeli solution ebima. Voilà, surtout ye tokorate matanga ya libota na ye te parce que ye vraiment atelemaka na oyo ya bato donc so ezwi ye fo tolakisa ye moko akotelema te aloba boya matanga na biso bosala boye tutututu akotelema te biso nde tokotelema toyebi ke non moto wana aza importante moto wana elle a toujours été présente na makambo na biso ye mpe akufeli po tokopesa ye ezalaka ke non tokokabola mawa na ye baprogramme ya nango ebele bato misusu bana batournage batournage wana ezalaka ya bagroupe te tournage wana mpe eza ya banzonzingi makambo ebele kita motu oyo aza na tournage a reconnaître ke non ndeko na nga aza na matanga en tout cas to reporte nini tournage wana e soki ye alobi yango te yo oyebi ka monde na biso oliaki mbongo amona nde tosabote ayeba te ke non okendaki matanga ya boye na boye akoma ocompare donc kitoi matanga ne na ngai na boye na mosala donc voilà ndeko na ndeko oyo ayebi ke aza na temps te faut sala effort aye kose présente et na bagroupe na biso ka ndenge olobi ke non tozoprépare nini donc matanga ezaka matanga toza baafricain toza babantu e matanga ezala kaka solo ya simba awa sala boye biso baoyo ye na
mouvement na biso songolo pakala otozala nango. Je crois que entre biso na ba groupe déjà to solola leni to sala et là on a koloba yango wana mais les attaques tout préparé mercredi to sala nini tout ça non ya matanga oya kaka pona accompagner ser na biso na dernier de mer na ye et ba ko ba kosala ba ko ba kosala te tous vont pas normal c'est à matanga na matanga mutinyo sopa ya kati. Merci beaucoup. Merci Bena président. Bonsoir Rémi. Boni Geta. Ouais, ça va un peu. Nous avons sur le na ebite na benga on a mwana ya Gabi, mwana tumba collègue ya ba comédien. Na keno na ndinga collègue ba comédien, Geta tout mona tout monde na matanga ya Gabi wa uti ko perdre yaya. Itake Geta na ebite moni loba ni ko loba. Il y a Gabi à perdre Yaya, on va perdre maman. Parce que à Koufi, Azali, Yaya, il y a Gabi, mais à maman, Nangai. Donc ça dit maman pour tout Nangai. Ce que je pourrais dire, c'est que il va aider à n'importe on s'attendait à tout, mais sauf à ça. On s'entendait à tout, sauf à ça. Et puis, commis, nous avons appelé ça à retirer Bomoy Naye. Et de rendre grâce et puis gloire ils ont à Kapana parce que il y a mérité. Oui, ils ont pas naïe et t'as que Geta za comédien. On a minute tout bien parmi les tout le rabat Fifi Firenze au mon année tout le rabat tout belé tout que Geta pour ça bongo. Na éviter t'as que star Geta programme ils en ont donné au bien mon comédien pour cani bolo préparé. Bon on vrai dire tout ça soit comédien mais tout ça éprouvé. Ça dit dans les détails tu au côté. Donc tout dans les détails on va assister déjà Marie-Jeanne Azalaki, il y a Fifi Firenze et tout Batozoya. Les organisations vraiment n'a pas pédaté, il faut le dire, n'a pas organisation ni les salles jusque là. On a pas Nabiso, pas na tout ça qui fait organisation de famille. Donc le programme est que mercredi la semaine prochaine, corps et Kobima. Les gens à morgue à Mama Yemo et puis ceux qui ont longué morgue à Mama Yemo, direction d'Abisso qui tambo 42 mois malade d'un coronavirus. Et ça dit que faut enterrer directement voilà. Merci beaucoup Geita. Merci. On a évité au Kolobani là-bas. Témoin le bezate pour bien beaucoup fait. Oh tokenda na on na biso ba théâtre ne to ko tarapana mozindo poto ba. Mais merci beaucoup Gaëtan à moi interview salut et merci Makasi. C'est moi qui te remercie. Merci. Si vous voulez avoir les informations socio-culturelles et bana Kinshasa, bana monde entier. Et vous massivement. C'est Piron Nombasi, tonton Loulou et Jim Murphy du Congo l'homme à plusieurs faces. Abonnez-vous, sali. Bilongi et Belé. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement à Stone TV. Hein? Stone TV. Cela veut dire tous s'abonner. Bana poto surtout. Nous sommes c'est pour ça dans ma caméra sur la place pour s'abonner. Abonnez-vous à Stone TV. Je dis bien Stone TV. Vous avez le TikTok. Regarde la télé-réalité. Théâtre, il y a Q Makasi. L'émission Yakafu. Oyeko qui peut s'éteindre ça yo na famille nous Hello la famille, si vous voulez avoir les informations socio-culturelles, restez ici chez Stone TV. Stone TV, les meilleurs de meilleurs.